bon na biso shaba somo okotambola na butu te téléphone nde mona makambo petwana téléphone nde mona makambo petwana bimika nde babimisi bato mais insécurité totale na secteur na malheureusement la police est sali boulot bato kanga kanga ba petit mususu il y a 2 jours mais petwana non na mona été mais na moni ba mina bakanga kanga di jabango bakei makamba boye bato mususu bolo quartier wana yolo donc nga na mona to mona lelo ondire ya kala elekaki mais lelo siko mabe na moko minini ya kala ya lendeni ya kala neti na ba komi le roi ba yolo banga ba periode na tala mutu le roi ba papa mbaki alela aoti ko sala ekala na ye mais ba buka tunga na mona ba komi na tembe ba oti na message na nzoto mutu bo yo ka bitumba ba salo na ba zulu na yolo no yolo si balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam. Bonjour à tous, Babi, moi je suis tout à la biso, Babi, mission à Beno, King France Télévision, analyse plus vérité. Et puis, vous avez partout, vous avez l'émission à Beno, en tout cas, merci beaucoup, et un message à Beno, et ça va biso bien, et puis ça va biso sur force, donc ça va musala, le ligne, c'est mieux, les noms, Babi, qui t'a ça, comme on va, Zika, Beba, opération, peine de mort pour la Bakouna. Bakouna nous sommes déranger population bilongo boyebi parce que Bakouna na Congo eza kutu eloko ya sikate donc toyebi eza eloko mo ezo renier na niveau en Centrafrique lelo to solango na Dorta Gédéa moko ya présentateur ya King France Télévision pour tomeka ko partager aux ezali opération peine de mort pour la Bakouna oiseau maltraité, oiseau monissa, peuple congolais passe. Voilà, bonjour Dortagie. Ouais, bonjour, Rébi Wenge, animateur de l'X. Bonjour, Mario. Bonne santé. Santé, Kitoko, santé bien. Santé vraiment posée, Mbeko. Barobi, n'habité par rapport à CG, il y a Menge, ministre de la Justice, qui, à propos de Bakouna, qui est ceux qui bakangi bango bango peine de mort et tout n'a bien au Congo le mot circuler déjà mais ça les m'a déjà malgré tout le monde non ndenge parce que moi-même tout le monde déjà quelques personnes quelques courants oyo ça déjà déplacé na Kinshasa n'habité on a eu dit on les a bien que ça m'a bien et tout ça il a bien idée on a vraiment ça maman na idée on a apprécié na sens même et moni l'air constant Mutamba abimisi batu na prison l'air abimisi batu na prison batu baye bagité pourquoi abimisa gi batu on comprend donc et ala ki maele au moins là muto ya lobi nga na za docteur donc na ko réparer mais ko soigner justice à Congo ala na raison mais muto ya bagi vision na e azate au moni muto aza papa l'air na vision bana parfois ba vision na télé au ça la souris récit ndela ate yala ki projet mo akalati ba ti ala ki nommé tant que ministre de justice Félix président la biso Félix ala izo baté ayeba ki pourquoi tu comprends na Congo vraiment à part père na biso Luzolo Bambi Luzolo Bambi Constant Mutamba depuis justice et banda na mboka o batunga na moni ba travailler vraiment makasi pe ba travailler malam Constant Mutamba Mokena père na biso aleka kana ni Luzolo Bambi azu vraiment idée moko bien na idée wana première fois nga na yoka lelo Congolais andima
ministre moko quelconque autre chose à la nommer pas même 7 mois et pas même 2 ans plutôt mbala moko donc makamunepe ezokende o alengisi ministère na et pour yana ba ministère mususu ata ba te mukonza sika ba travailler ba lenga raté on comprend mais na ministère de la justice au senti vraiment depuis constat et bo bangi et koti donc eloko na bakulu na sali et a vraiment vraie idée mais eloko moko na ba chichote mais aux à la scène c'est on comprend wana et abato balingi mboka te po moto osimba machete azokata moto azoboma azobotola bote na makala na prison wana za centre de rééducation on comprend mais moto ake 2 fois 3 fois a commis récidiviste azozonga lisusu don na ebite komoni ba robenga bango batia bango na ba condition moko bien te régime chien on comprend monsieur batia bango na ba quartier disciplinaire mais barokota baobima baoyaka baosala siko neti boye nayebi te tomekaka kosala miko baladere otuna siko bato oloko constat sali balobaka reza ya vrai asali po tovivre en insécurité tovivre en insécurité. Voilà, merci beaucoup. Toujours vivre en insécurité, toujours continuer, toujours nous bien partager l'émission sur les amba liboso na ota la émission na surtout pas visiter site na biso, partager, commenter. En tout cas, vous ça la biso plaisir, vous ça bien ngai l'animateur de l'ICRD Motonanko. On est là pour ça musala ninge singa quoi voilà. Je salue maman Riete Bosonga, maman Riete Bosonga, je te salue à passant. Je salue aussi bébé Royana et mon rappel mais je te salue. Voilà, toujours continuer toujours dans ta Julien. Si mauvais souvenir ni ya yo oyo na secteur na yo pour na ba communaire to na no mona na place ba osala ba dégâts to yo kaka to mona na ba TV kaka nga kuluna na vandi nanu na commune oyo vomeza parmi ba commune oyo ba pesa kuluna en plein yolo quartier wana yolo donc nga na mona o to mona lelo ndire ya kala elekaki mais lelo siko mabe na mo commune ya kala lendeni ya kala neti na ba commune lo ba yolo banga ba pero dana tala mutu lo ba papa mbaki alela auti ko sala ekala na ye me ba buka tunga na mona ba kuluna ya tembe ba oti na message na nzoto mutu bo yo ka bitumba ba salo na ba zulu na yolo no yolo sud koto omona kamuchachi koto California o comprendre omona pena ba do na ebisiyo ya somo na viva ba kuluna tembe na mona kuluna bandi lelo te na mutu vraiment yé pour exterminer histoire oyo ezala constat mutamba l'air abimisi batu na prison ba mona ke le roi zoba donc alors là on a habité yo pe olandara mamba pas l'effort et alors roi joueur moko apesi passe moko bondima gite batutu basimbi mutu oyo kokoma bosu tukaka ekoma donc ba passe moko muta satana gite ya le roi babilo wa constat l'air azwaki initiative obimisa batu ba gite pourquoi bimisi ba mutamati to ya kuluna lokola ye mutamati to ya kuluna il m'a repéré mon temps ça nini au kiti ça parce que on a boumbo il comment il roi somme chaque jour si le long na lo bana yo lobby ba kangi ba misusu donc au moins la eza la voix na bango te eza cop moko il faut que constat que na ndenga ke aboma bango eza bien même la joue idée wana ba bomaka bango neti kuluna ba tsa bango wa ba tebe bazolela ke no ba innocent baza na kati te constant mutambaza zo baté pourquoi yo moko koya sur le terrain azokoya ba CV na bango yali on comprend neti ba o bazukenda ba 9 fois 8 fois bo benge innocent 9 fois 8 fois 3 fois yango na oloba okoti yango na po ba na kinya ebele bakangi wana mususu tangi nombre na prison ngana ebi batu bakulu na o ngana ebi miso na gichasa ba circulation tangelo nombre de prison gangi c'est comme moto déjà que prison 6 fois 8 fois na même loko ya ko boma ya ko kata siko yeye bisanga atote na prison era ko bima osani ozongela donc ko boma e bien po ba o balingi po mais biso za génération moulaïa so ba kati histoire auteur ko boma batika boma bango pona nini nga na mona po na si na tambola vraiment na ba kopo to sala ba maison par maison sentier penate OK ba komi le roi makala yebisanga na makala na mona mwana ya 12 ans et ba koma osala déjà ba entraînement
entraînement ko ngamona moni koto ba sala ba entraînement ngona ba bouteille à plastique batie bazelo on comprendre bazo bambana donc ezala vraiment ndenge bambila baza ndenge batambola bango batambola bo bana ba mot de passe bana be éclairé on comprendre yo sur yo tunanga le mbule bandala baye bakandeni ke mbula il faut to bima to bunda est-ce que la benga na téléphone po bakana ba donne ebisio ba bambila ba batu il faut koboma même ngabo yende konanga moko bo cousin na ba kende badaye akende na ye bakende na ti moko na oki bisolo na ngirindi ba yibi téléphone na muninga ya ye ayo luka baninga baate abomi bandeko ya muninga na téléphone diko téléphone pe ya yete ya mayibi bon tala suko ndeko nga miyo bo na ye tala suko bato bongo do omona ke bala na bango batute bazuna tala gola bato bazwa 10 valium a écraser azu ameli azu nyama okila nya watena gagné ame essaye suko ndeni et puis leur ozwa diamba bandi ko meli azu 3 machettes ba collé ba mêlé mais na biso ya terrible suko mutu ya bongo donc ngana mona ba osenga mutu loko na musiko sentir mutu apesi me bakati donc système eza bien ndeti côté ya basi mbala côté ya commune makala bakuna baleke belé ko lekana population na biso kuna donc effectivement au Québec commune ba pour ba kota makasi za makala Selembao makala bumbu za ya aventure bakulu na bumbu ano mona kana bakulu ne yalia ya bumbu oui ba obomana mais on dirait ça ba débit po biso to vanda na ba commune wana kulu ne zana ngo mais ya okotsa ba trité ne to mona kana ba makala vraiment so kuluna car le kasu tenga na veka yango ba 3 ou 4 fois na uti elengesa na omata kota wenza makala na biso na bakareti kalikuna koto pe bakareti babuna katikati bazobunda na katikati na il faut yoka na basi ba opya bango ba mabanga donc na biso ya na batu mususu ba na ba sac ya ba milangi o comprendre là bazobamba ba o ba ravitailler ba na ba S4 na bango ba o ba tika bango ba tactique militaire ba kotisa na kuluna batambola na ba code on comprend de mon bangwana et puis bana bolingo roi bambila ke moko bakati le mona ba image à lokoti muninga ba okima na batika bibemela bangote on comprend donc Constant Mutamba bonde to lingaki mais ma be mususu ya nini ba congolais to tika vivre na hypocrisie on comprend ba congolais wana aventure te to ba vrai ba hypocrite et loko ye bino pasi bolo bango senase on comprend soki makambo ya ba soso ba okabolango 3 personnes soso 10 personnes soso 20 personnes bo la ki ça partout na monde siko makambo ya bakulu na o on comprend makambo bakulu na o oloko loba bino bo sa ba challenge ba nina bino moka ba bilongi ba make-up on comprend bo balancer ba wana batutu ba mona ba comprend ba réalité ba makambo eleka au mona na avenir ba ebi 5 kuna la baloba na bango te bango neti biso na ebi moko na shaba wana depuis bimi na ebi sur terrible mais batu ba ebi non loin commune ba ebi petonga ke mama na ebi petona za mwana ya bon papa na ka amia papa na roza ami po ba différence ba 3 ans donc to ba ninga mais petona donc mututu ayebi na shaba ke nyama elema ya oto bimanga na maramba constant donc na ebi so shaba somo okotambola na butu te téléphone de mo na makambo petona téléphone de mo na makambo petona bimika nde ba bimisi bato mais insécurité totale na secteur na malheureusement la police c'est ça le boulot bato kanga mo ba petit mususu il y a 2 jours mais petona non na mo na été mais na moni ba mi na e bakanga kanga gi jabango bakei makamba boye bato mususu déjà ba komo lo basé na se constat sala mabe constat sala bo sala bo même il y a malamu pour majorité ya batu ba apprécier idée au première fois ka pena na Congo batu tout ba sepeli na eloko mutu au sala wana to loba depuis ba moment batu ya la rara plainte koto ministère de sala te koto na eloko liboso na moni batu ba sepeli na constant vraiment moni mutu tout pour na ba décision mususu batu ba finga ki to à la rafon
bato banda koloba mena oyo jusqu'alors namoni vraiment majorité bato baapprécie yango babi te eya décision moko ya malamu mpo kulu na obombele nini babombaka malamu mabe te to bato loka bango wana ata na armée tokokotisa bango te so bacorrompre bango mpo balinga na mbongo otinda bango na este boye bakomi na bango ba 1-23 sikoyo bato abongo bakoma ba 1-23 me peke baza baelema baelema danger basanga sikoyo na espoir barwandais nazoyoka bato bamama bakoloba bato bacommentaire parce que congolais azalaka nde motu nzela mbela mibale nde balobaka parce que bazalaki awa bakuluna tozolola te siko peine de mort eye naotomona kuna Chine nazoota bavideo oyo circule na Chine ndenge bakondane bato mwa mort bazoboma bango na Chine ezotambola fort sikoyo biso moko mokonzi azwi ide wana mpo adimine to ya kuluna kaka bino wana ba 9 mois na libomo 9 mois na nini bato wana koyebisa bango nini bayebaka teke basala baokata bayeba teke bauta ba 9 mois na mabumu sikoyo yango mpe na ndelo bale baoboma droit de l'homme mesure nini na ndeko kozela bato yango toloba le droit de l'homme ezoboma décision nini droit de l'homme azwaki à propos gouvernement congolais pour protéger biso basiki soto ok le droit de l'homme ya biso na minute oyo batisa yango te makambo droit de l'homme ezalaka te mpo na nini na este tokufi koleka monde entier tomona droit de l'homme te voilà au communauté internationale à propos ya este tomona te bato bandi okufa depuis année nini zwaka rebelio ya Kabila le père tan wana nyonso tobalance kaka de 96 ti toya lelo bato bakufi combien et puis droit de l'homme ezali ya bango kaka balinga nde bato bakufa baba na bakisi na bango alungu bayelaka bato bango basepelaka ocomprendre makambo droit de l'homme to yango moni Congo eya makambo mosusu faut to violer pour Congo émerger pour Congo jusqu'alors ezaka Félix il faut violer biloko ebele il faut violer biloko ebele po esimba namoni 100% sur 100% plus de 80% bazosepela na idée wana bavrai bakongomane bato balobi King France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala baémission ya bien King France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne au monde master mo sala na émission program Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision nde makambo sala nde makambo